promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision. Eza bongo molobe na bino ya kombo ya ndeko Bavon the Best. Kandi toyesaka bino bainformation nyonso to eza kaka na antenne na bino moko Fantastique Info Télévision na magazine nango Agro Business. Merci beaucoup l'ambassadeur de la terre Lucien Bokite, notre docteur, mon PDG. Et merci à tous les abonnés de Fantastique Info Télévision. Baobo pesa biso confiance pe fidélité ya kolanda ba vidéo na biso vraiment nata o esengeli. Kimi nzambe za mabota na bino partout bozwami pona kolanda vidéo pe ba o bozwi bako ya kolanda biso pour la première vidéo. En tout cas, vous hésitez na ko s'abonner massivement na dengi sengé pour information nyoto zuleka bongo na vie professeur Kishasa toujours na secteur ya agriculture. Oui, à tout ça, bongo na site agricole pour Malbo Massina Rai, bolanda tendi na zoto kaboy. Donc, tu es vraiment bongo pour nos sous, na bino, matali, agriculture, pe bilanga ya mboka Congo. Voilà, pas trop de commentaires. Tozo kota mbama comme Zindo, ya ma solo na biso, ya mkole ya lelo. En tout cas, na sengi na gouvernement congolais, total secteur agriculture, en mboka na biso, République démocratique du Congo. Tozonga vraiment na secteur agriculture et que ça la biso bien na comprendre raté oya o nga soldat du peuple oya nga soldat du peuple na comprendre te ba soldat du peuple ngo boye daka population na nini. Et chez moi je sais bien que les vrais soldats du peuple eza o azolo Rwanda kune tongo aye atie milona na mabele matembele ndunda gombo nyon surtout ezolié. C'est ça le vrai soldat du peuple Onga na yebi. Pourquoi tu veux soutenir ba paysanté au basé dans le secteur agriculture? Pourquoi tu veux payer ça ba moyen na biso te to mo solo na biso te to tia mo solo na agriculture to favoriser bango ba kende liboso ba sali bilanga. Bazo sala bilan na propre effort na bango na ba moyens personnels na bango, mais na RDC ezo bimakaka c'est la République démocratique du Congo. Wapi financement ya gouvernement congolais pour na ba paysans ya la secteur agriculture. Na yete pour na kosala publicité ya to kobeta masolo ya ministre tel to député tel to mututel na tanga nanga kombote nazo samba au nom de toutes les nations en général na lobi basali bilanga il faut kopesa bango lokumu lokumu ici basoda ba ex FARDC basoda lokumu bazo protéger Congo na biso bazo protéger République démocratique du Congo précisément na ville ya Goma to pesi bango lokumu. Maintenant, on sait que le Koumouana, oh, soda bazozwa. Il faut que les paysans bazozwa parce que les paysans basoda. Basoda, bazosa musala makasi sans financement, mais ils ont lié sa nation. Voilà, avant la site agricole, pour le Malebo, tout le monde en société, le rôle à Bralme, Ezoya, site agricole pour Nakoluka, Loso. Dans le secteur agriculture, Bralima compagnie à Mounene Bongo. Tango ya que production na ye pour les lomo kili mobima mondi baba mela produit à Bralima. Azoya na site agricole pour Malebo Masina Rai. Aïe na secteur ya agriculture asombi a jui à kei. Ye moko tango azoye ba ke non. Site oyo so na ye na zo produit na nga oyo saka presque nation. Asala déjà nini to financement déjà pesa to e bela terrain o eza awa e bela terreau to za na moi non exploité
Bralimat est-ce que tu as déjà ba jeune na bo sala awa wa moni ba produit onde sala ka pour anteka non? Est-ce que financier déjà ba maman oyo ba sala balo na kaloso wana site est-ce que aya déjà moi ba produit moi auto financement wa financer? Je ne crois pas. Et les vrais soldats du peuple na boyi to kakeo nga soldat du peuple nga na po na libérer nation. Non, les vrais soldats du peuple to zonga na secteur agriculture. Tozo beta ma solo chaque tana ba professeur, chaque tana ba to bazo orienté bino pe mutu azo pesa donc azo transmettre information moko boy pe combiner maman na formation parce que tant azo pesa information pesa maman na formation ndenge lolenge ni bokosala pona bénéfice po bolona bat baza mitema malamu boy bazolo na bino bozolia pe bazo orienté bino po biso nyonto ba Congo nyonto tozala na bonne santé tozala na normalité lolenge sengeli mutazala bat bazo pesa bino ba conseil gratuit bazo orienté bino lolenge ni bokozwa est-ce que bokoko kanisa te. Merci na ba partenaire nyonso tout ba onyo tout baza ba ferme par-ci par-là ba anta wapi par-ci par-là bazwa Congoman oyo baza msa te bazo travailler kuna ba ferme. En tout cas félicitations parce que bino ba bengi bino na gouvernement ba bengi bango ba patron de guerre ba chef de guerre donc bazo financer banguna po ba kota po na koli boto la mboka na bino bozo financer pour na agriculture pour la population il y a. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci mon papa Médard en France. Merci à la charité Maman Gracia CTV. Merci à Londres, donc Londres, Angleterre. Maman, vraiment, là, avant de best trop. Merci à toi, mon collègue journaliste Juresco Laozini. Naza te pona boka bato naza te pona lobela to makambo moko boye la mbona botaka ndi na otoka naza pona beta vraiment maso etala gikiti na lobi bien ba soldats du peuple ezali ba oba bilanga gouvernement congolais total ba oba sala bilanga to valoriser ba sala ka bilanga to pesa bango le kumu o esengeli parce que lelo na sollicité te soki guerre koti na mboka lelo presque bateau bobika ezali bateau bosabilanga bateau bofournir ba légumes bango bakoza moi bien pourquoi pas beaucoup raisonner loko wana te na secteur onyo surtout secteur eza vide basali baza moke mais ba eza munene bavandi baza moke Siko baya moulayi à 50 mètres, 2 personnes bavandi ebisanga les restes na botikeli banane. Botikeli banane. Pas trop de commentaires na Tranche Magazine na biso fa agro business na antenne na moko. Fantastique Info Télévision. Tobete yaki no mama solo. Tobete yaki mama solo, Matali agriculture, Matali bilona. Tolobi ezali na ba terrain vide oyo bokoki ko exploiter donc bo exploiter makambo pe vandi eza ba terrain vide ezali mais pourquoi bo regarder bambo na bino bozo luka bo financer banguna po ba boboto na mboka et puis boya bobenga ba soldats du peuple pendant que baba na bino baza ba poto ba otanga baza l'aise ba bino bobenga ba soldats du peuple tikanga na pesa le kumu na ba o baza volonté ya kozwa ba ferme na kini po na tia ba Congo man ba travailler merci na ba onyo tout boza ba ferme na kini o boza ba Congo man ba travailler mais tanga kombo te parce que na bi ba kombo ebele te mais orientation zali bambombo na bino boza ba travailler na ba ferme na banini bozala orienté na pour malebo donc ba place ezali vraiment ba place ezali belé au exploiter banina na compte bambongo na bino e utaka poto botindela ka bato bofutaka bato boluka moye bo se donner beaucoup plus na gikiti comme projet nous Fantastique Info Télévision na magazine agro business okozala orienté okosala makambu ka les mêmes bongo ezo tourner yango ezo futa bato yango esala makambu totika
tolanda ba distraction te to boyi ba distraction ye nga soda du peuple ye nga boyi to boyi ba distraction tozonga biso nyonso na agriculture tozongela agriculture tozonga na secteur agriculture tota ba paysan tota ba combattant du peuple les vrais combattants du peuple et les vrais combattants du peuple toza ba mama mikolo ba papa mikolo akobimanda kuna tongo mokolingo ngunzama mpona koya kaka alo na matembele po yo olia ngana lia bana poto bapondo ezouta awa bamatembele bagombo banini nyonso ezouta awa mais ezokende parti par là pourquoi bamboka na bapays na bino wana botia bamatembele na bapondo te mais ntango bozomona bongo bopesa yango lokumu bovalorize mpe bopesa baye bazotia milona wana mabele bovalorize bango hein? Pourquoi valorisation en RDC ezaka mpona mambo ya buzoba moto aye na buzoba bovalorize bopesi lokumu bomatisi ye mais moto azotia matembele eboti bato balie na monako vimbi libumu bozo négligence wana na secteur agriculture en tout cas totia yango vraiment à côté en tout cas bakongoma nyonso to baobozolandaka partout à travers le monde pe précisément na RDC. Merci toi ministre ya communication média Patrick Mouyaya donc oza vraiment abonné à Fantastique Info Télévision olandaka nasi ba message na biso ekomaka tangu yo de ozolanda seke ezokomela pe mokonzi ya mboka tata ekolo. En tout cas tel que je suis là, je suis vraiment Goma. Naza vraiment na cœur mingi na bandeko bazokufa na Goma baza bandeko lokola ngai donc le poso moindo o bazokende ici ezosala vraiment pasi ezosala pasi biso pe Fantastique Info Télévision tokotika mokonzi ya mboka te mpona kosoutenir ye toza mposa mboka biso eza libéré bambuna bakota te kaka ndenge na bimboka biso eza libéré bambuna bakota te toza mposa pe terre na biso ezala soutien ezala financier parce que l'étranger peut être baboto so mabele ba wanda ko exploiter yango parce que les seules richesses totika yango awa eyaka mabele ya kolona bilona ebota ba légumes parce que surtout tali bien ba richesse nyonso na RDC eza déjà récupéré tout monde ça récupéré te eza déjà menacé moyo to liango bien santé parce que oyo yo batikeli biso pourquoi pas tokotila o mayele te to financier lobby ekomeloko mosusu lobi tokoma na histoire mosusu kana agriculture toko changer vie ya RDC kana agriculture toko changer vie ya pays kana agriculture lobi RDC ko bengama pays mosusu totikela mokonzi mboka te bino boza bambongo ebele bo garder yango boza le consal totika to soutenir ba paysans na secteur agriculture to soutenir ba agriculteurs to soutenir ba maman maraîchers donc marambo etela agriculture totiela yango misolo totia bamisolo na biso tozobomba tozolia tozoluka moye tosango baprojet ya badongolo miso mpona kobenga banguna bakota na mboka na biso République démocratique du Congo mpona kobotola mboka likolo ya bambongo na bino bamisolo na bino ya makila tozwa bamisolo totia yango na kati ya agriculture ekosala biso bien ekoede peuple congolais ekoede population ba Congoma surtout en général pe ba o bazwami partout à travers le monde bazolanda biso partout na les États-Unis français Canada tout ba Congoma surtout parce que nayebi que tous les pays on a kotanga ba Congoma tout bazali parce que biso raso toza partout pe grâce à l'opposition za ka rechercher tango za rechercher babi étoile o azan étoile jamais bazango bungisa nini ko bungisa été vu que biso grâce na biso ezaka rechercher pe tozan étoile yango moni chaque temps tozalaka combattu mais jamais zabati ici en République démocratique du Congo. Voilà pas trop de commentaires na toki boye pour na explication. Donc nazoya vraiment ko expliquer tozoya vraiment tozoko ba vraiment si j'ai somme ko lelo par rapport à secteur agriculture. To esaki bino aw matembele ndunda pondu eloko na ba légumes matembele to ndunda ezaka plus cher que matembele matembele na ba moment ou na ba saison de pluie ozwango ba bandi moko okosomba ba 50,000 matembele mais ndunda bandi moko okosomba ngo ba 70,000 ba 75,000 na bandi moko na lo pesa ki exemple so za 25
kezaka cher par rapport ya matembele. So oza 25 mètres na yo, oza 30 mètres na yo, c'est que okosala makambo ya bien, c'est que mbongo ezotourne kaka awa awa. Na ko continuer parce que très vengiza ngonga, naza vraiment ebele ya koloba. Mais na ba mission yo tout tokobanda koloba, tobanda koganga ti mambo ekosalama. Nalobi bien bao babengama ba patron de guerre na presse bao benga bango ba chef de guerre dans ba session no ba chef de guerre en tout cas ezangonga na bino. Mais ba vrai chef de guerre, ba vrai patron de guerre bao financier pour na gilkiti bao bazui ba ferme na ba Congo par-ci par-là ba tie ba Congo man ba travailler. Bango wana de bazui aider ba soldats du peuple, bazui aider nation bango wana. Mais botinda ba kombo na bino bo pesa kombo na bino to kotanga ba kombo na bino ba sunga parce que ba konze belé ya kin naza déjà informé pe appel DG Kotaki na lobaki Patrick Mouyaya waza bon ministre ya communication média ba landaka déjà fantastique info baza vraiment ba abonné ba konze belé bazo anda fantastique info na si message oyo ekomeli mutinyo surtout ekomeli ba autorité nyo surtout ya l'état en tout cas to pesa vraiment maboko na biso pe force na biso na agriculture ya Congo et que ça la bien. Merci à toi mon PDG Lucien Bokite notre docteur. Merci à tous les abonnés de Fantastique Info Télévision. Pe ba ou pesa so confiance pe fidélité o azupe libaku ya kolanda. Vidéo o le kola mbayano liboso en tout cas les seuls conseils s'abonner vraiment massivement au kozala décité. Merci au Simbaki caméra pour notre souffrir na moi makasi boy Sokraboa le grand réalisateur Sokraboa donc merci à toi Tita Zéphiré, merci il est là parmi nous mais to parce que to le belango bengité. Merci à toi Mayel bébé Keila ba bébé à PDG donc ba bébé à PDG on a na loba mingi te naza bato na pesa mbote te naza bato na pesa salutation te parce que nebi bino te nebi ka fantastique info nebi magazine agro business na yebi na PDG Lucien Bokite notre docteur toujours dans les beaux comme si tenzana ba singa tenzana na pesi ba lutu na basani mbote. Merci tout le monde.